You keep an eye on all the crossings today? So we've been tracking a group of migrants from the centre of Calais. I just took a bus out to Sangat, a rural location just outside the town, where they all got off the bus and started walking up this long dirt path behind me. They've headed right up into the trees. They were stopped by a group of police who just let them continue onwards. We're going to go and see whether we can have a chat to them about what they're planning to do. Ah, voilà mes amis de WhatsApp, na pesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu. Na sir biso nyonso tozomona émission oyo tozolanda. Eza na bato bazolinga ba traverser ba immigrants na biso oyo bazouta na bamboka oyo bamboka ya Afrique, Asie, donc bamboka wana nyonso tout. Donc bangi ba traverser na dova na biso moko boye kendaka tina Calais kota France. Yango bomoni nazolakisa bino awa kande tolobaka aimer, liker et partager bobo sanate kocha mwa linzaka ekosenga biki kaye papier te tozo continuer awa mutaza kotambola mutu azosala ko vérifier bango na asi bozomona bango kuna bavandi groupe bango nyonso to donc baza na solidarité moko bokoyeba te. Yes, you're going to Iran. Donc oba uti Iran batuni bango soki ba uti wapi? Kuwait. Okay. And why do you want to come to the UK? We're from the UK, people are interested about people coming on the boats. No bayebi na nzela ya bato. Bangle pe balingi lisusu biloko wana te. If you want to come to the UK, then we have to ask questions and we have to find out the people that want to come to the UK. Voilà, yango elobi na bango ke moto nyonso to alingi na UK baza na ba question o batunaka avant yo lingo ya na Angleterre. Or a different route. There's flights to the UK or a different way, because this is it's very dangerous out there, right? Donc nzela o bayeli eza vraiment nzela moko mabe makasi. Meka ndenge balobaka ka ke moto soka linga voyager ato pekisi ye akoyoka te. Ato yebisi ke mai ezindisaka bato ebisalaka boye ba koyoka te bamataka na soki dingi soki nini yango bango babengaka wana. Okay. Biso to kanchaka ke za ba africain de ba mataka bomoni bango pe baza ba iranien ba za koya pe na nzela na kaka pona koluka kokota na Angleterre, mais frontière ya Angleterre eza ya okangama yango moni bango moko baza na ba police bazotambola na kati ba park oyo po na kokanga bango ndenge eza boye bazongisa bango baotika bango place wana te. People will say in the UK we have lots of problems as well. Donc esi bango ke na Angleterre pe baza na ba problème ebele bango balobi ke bangi na Angleterre parce que balobi ke vie Angleterre ezali bien makamso ezali bien yango yoko muto azoloba anglais ayebisi bango clairement ke na Angleterre pe vie eza pasi bokanisa ndenge bozokanisa wana te okobebisa mbongo bebisi makambo tekisi ba mapangu osali makambo nyonso tu po ya mekomi pe boye okomi lokola bakale yango te. Have you tried to go on the boats more than once? Is this the first time you tried? No, First time. Donc atuni bango soki basi bakenda na baboti na bato to eza mbala moko bango balobi ke eza mbala liboso baya na yango. When the police stopped you in the car, what did they say? Nothing. Baza muloko bozoyoka bazotuna bango ke tango mbila telemisaki bango ayebisaki bango nini bango bayebi ke mbila ayebisaki bango eloko te, alors mbila soka sakangi yo bongo ayebisi yo déjà ke soit olongwa awa soit obima. 1,500. What? How do you raise the money to pay for it? Atuni onso bakangisaki mbongo ndenge nini po baya koto yo to bafuta mutu asalelaki bango achaki bango na kati ya bato wana to kende bongo. Donc guarantee. Guarantee, yeah. Oh, right, they're a guarantor. People money guarantee, me guarantee, friends only guarantee. There's only a guarantee. Turkey. Okay, in Turkey you had to give a guarantee and then you pay the debt when you get to UK. Donc eza ke bapesi yango lokola na avance basengi bango neti par exemple 2000 bauti na Turquie bato ya Turquie baesi bonke soki dès que bokomi na Angleterre bosisa mbongo na biso wana
yango wana bozomona groupe ya bato nyonso tu ndenge bavandi place wana do bazolinga bakota nde na Angleterre. Alors pe Angleterre eza deux fois te moto akosa bino. It's no secret. Police know they're up here. We know they're up here. We've spoken to them. They've let their intentions be known abundantly clear. Voilà. Donc basi basololi na bango baze suna posa ya kosola na bango te koloba susu eloko te po basi bayebisi bango. Back up that way. Now there is only one route to the beach, which is through this path here. Donc nzela oyo nde eutaka kote ya beach bato bamatelaka wana. Donc nzela bato na biso baza koyela. Donc oyo eza vraiment grave mawa pe pasi okoma pe na poto yango boye okosala eloko te, olingi kosintegre te, olingi kotanga te, olingi musala te. Alose okokoti na YouTube banda tongo ti lobi na tongo sikoyo bozoya koluka nini eloko nini bozokoya kosala ba risque oyo nyonso vraiment moto kozwa na nzela na place okomi ate esika ngo pesi nzambe merci apo luki makambo kosala bongo te. Mes amis de WhatsApp ezaka bongo te. The ferries making their way over. If someone's going to make a break for it, 8 minutes. O bato nyonso to bozomona oyo bazouta France po bakota na UK na Angleterre ba oyo nyonso to oyo bomona bango na nyonso biso musana biso kaka kolakisa bino kobeta sete. Oui okokosala na yo voyage na yo oyeno na ba risque ya modèle aboye mais tango komi pe na esika ngo lukosala makambo malamu. Donc oye esika ningo sala makambo malamu ozala pose kosala makambo te ke mutu likolo lokwa mutu moko za dépasser ou bien eloko moko boye non. Tango ye koluka pona yo moko pona venir na yo pona libota na yo poto lobaka ka famille mais libota no numéro 1 ezali soko za mobali mwasi na ona bana soko za mwasi mobali na yo na bana. Donc toyaka koluka po bato wana bazala bien mais soki ke yo zokoya na point moko ke baya bamona yo oui kolata eza nango mabete kosomba bilambe eza nango mabote kosala ba aventure ba concurrence eza nango mabete mais yebe loko nini osa kosala ekoyede bino makasi mingi koleka parce que eya pe na bato pe bayila na banzela na bamsusu pe baganya vie bamsusu pe bakoma ba directeur na bamboka ngo bavandi bamsusu pe bakoma boye tokopesa neti exemple moko ya ba toza na ba juif toza na ba indien soki baye omoni vraiment ke basintegre na bato bazolanda bango sima turo namoni ba somalien pe bazokoya na lire wana bakomi ke omona bango na ba bureau kuti vraiment ke bavandi pe bazo ba poste bien mais bamsusu batikali wana pasi na pasi mawa na mawa. Alors epesa biso nyonso kaka mayele epesa biso nyonso tout leçon tango moninga alingi koya alors pesa ye pekisa surtout banzela mai wana tozomona ndenge bato bazokufa tozomona ndenge babebe bazokufa likolo ya pasi tango yo okomi awa ochange na yo okomi na yo fakumputu okomi na yo kete muta koloba na ngai tenga mwana poto atongo nga mwana poto akala mwana poto atongo azalaka te mwana poto ya kala azalaka te bango moko bakolo mboka nde baza bakolo mboka na bango ya kala pe ya tongo. Alors to meka ko changer na nubapa na biso makambo tozo sala tango tike eloko yaka posala eloko ya malamu ekoyede yo moko po eza pe na intérêt ya mutu moko pete tozo pesa ka ba conseil muto ya kozwa azwi oyo pa kotika atiki conseil bachaka ngoka likola mais c'est ça lokwa ba présenter yo na ndako ya batu ba présenter yo biloko ya kolia soko lingolia yo soki po lingolia te ezaka kayo ngana bino to monene susu mbala sima soki na susu susu na koya kochela bino. Merci à tous mes amis de WhatsApp kande na laksaki bino jour wana bobo sana te côté ya bleu ndezaka côté o abonné o tali pe film ezate ki to chebo yo che na mpandi mususu nzamba pambola bino bye bye.